بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, Bandeko Balandi ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. seul Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tobandina na kozongisa matondi epai na kolon Nzambe pe tikete kimia Nzambe pe obote Nzambe ezalonte antoma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na baye kolina ye na bato bansu o baolanda nzela na ye tina mukolo ya suka. Tozali susu na esengo mukolo ya lelo po ete tokoka kopartage na bino message oyo ndenge toloba na ibandeli. Message oyo tolingi to partager ezali message par rapport à l'islam. Po ete tokoka ko découvrir ensemble islam ezali nini. Nakansi na ba émission eleka to expliquer que islam ezali euta yepa nani utepa ina Allah subhanahu wa ta'ala atindaki bantoma na ye nyonso bazalaki pe ba musulman ndenge to expliquer ki yango na ndenge to l'expliquer ki la fois passée les 5 piliers à islam. 5 piliers à islam oyo ezali na impact soki batu basaleli yango ezali na impact moko positif na kati ya société na biso. Alors message ya mkolo ya lelo ezali message nini? Message ya mkolo ya lelo ezali par rapport na événement, par rapport na likambo oyo ezali kolekela bandeko na biso na Afrique du Sud. Toyebi malamu ete bandeko na biso bazali menacé, bandeko na biso ba piller bango, bandeko na biso musu batumbi bango. Alors, que dit l'islam par rapport à tout cela? Et loko ya yambo toko lakisa ete ya solo islam ezali religion ko uta epai na Nzambe pe ezali religion ya kimia na ezali religion oyo ezali ko enseigner batu ba vertu. Comment est-ce que mutu se comporter na katikati na mokili? C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala eloko ya yambo alingaki azongisa bato bakoka koyeba ke ya solo batu nyonso tu bazali ego liboso ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezali na mutu moko ou ezali na mutu moko te azali spécial koleka moninga. Ezali na mutu moko te oyo azali plus honoré koleka moninga. Biso nyonso tu Nzambe asala biso to uta na origine moko. Ndenge ntoba na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayebisala biso alobi kullukum min Adam. Bino nyonso bo uta epai na Adam. Ça veut dire origine na biso za Adam. Wa Adam min turab. Na Adam uta na mabele. Na Adam origine na eza mabele. Argile wana Allah subhanahu wa ta'ala azwa yango nde asala yango Adam. Na argile oyo Nzambe asala Adam. Banganga Nzambe azali ko expliquer biso que Nzambe atindaka ba angelu na ye.
sur toute l'étendue ya superficie ya mokili po ete bakende kozwa toute sorte ya mabele po ete baya kosangisa yango po ete basala Adam. Ça veut dire ezali na mabele mosusu ezalaki pembe, mabele mosusu ezalaki jaune, mabele mosusu ezali rouge et mabele mosusu ezalaki noir. Nyonso tu wana Nzambe asangisaki yango asali yango Adam. Et à partir de Adam, les descendants na ye ezali koya par rapport na ba élément oyo constituaki création na ye. Ndenge to bana biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné biso. Alors, nde biso nyonso tu lokoto ebi origine na biso ezali Adam. Prophète ayebisi na biso alobi la fadla lil arabiyya ala al ajami. Un arabe n'est pas plus honoré, plus mieux qu'un non-arabe. Moutou azali arabe, azali plus de valeur. Liboso ya Nzambe te koleka, moutou azali arabe te. Ndenge moko, wala lil abyad ala al aswad. Pe occidentaux to mundele, azali na valeur koleka te moutou o azali moutou mwindu. Biso nyonso tokokani na miso ya Allah. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé biso le 49e chapitre, il y a 5 Coran, dans verset 13. Et là, on a Allah ayebsi na biso. Ayebsi na biso boye, chapitre les appartements, surat al-Hujurat. Abengi batu ya molongo mobimba pona koyebsa na bango, réalité. Ayebsi na bango alobi ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bino bato ya solo tokela bino kouta na mwasi na mobali. Mwasi wana ezali Eve to Hawa na mobali ezali Adam to Adam. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Nabo sangisi ya mwasi na mobali wana libala oyo salemaki entre Adam na Hawa. Nzambe ayeko bimisa descendance ebele. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Na descendance wana Nzambe a catégorisaki yango. Catégorie moko ezali tribu boye, catégorie mosusu ezali clan boye, et ainsi de suite. Tobima bikolo na bikolo ebele na ba clan ebele da mokili mobimba. Nasima nango Nzambe ayeko suki salobi inna akramakum inda Allahi atqakum. Mutu oyo azali na plus de valeur, na plus d'honneur, oyo azali koleka na supériorité na miso ya Nzambe ezali oyo Nzambe abangi Nzambe le plus. Ezali te supériorité ezali par rapport ya race ya mutu, ou bien ya couleur ya nzoto ya mutu, ou bien ya mbongo, ou bien par rapport na corpulence ya mutu, physique ya mutu. Ezali conception moko ya mabe Nzambe azali kolekisa biso ndenge wana par rapport na makambo biso tozali ko vivre. Ba conception na ya koluka supériorité par rapport na race. Dilo origine nango ezali satanique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala na tango ayebisaki na ba angelu nyoso ke bako ka kongumba mela Adam. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala après ça qui ordonne ba angelu nyoso bangumba mela Adam sijda tahiyya ba honorer ye na kongumba mela ye ba angelu nyoso tu basalaki sijda to pe ba se prosternaki bangumba melaki Adam pour la ko saluer ye, sauf kaka Satana aboyaki. Nzambe tuniye malaka alla tasjuda ma mana'aka an tasjuda id amartuka. Eloko nini oyo etindaki yo oboya o protester na ordre nanga ta on a epsi na yo ke esengeli na yope o se prosterner oboyi ko exécuter ordre nanga. Pourquoi? Réponse à Satan à l'obi, ana khayru minhu. Nga nazali plus meilleur que Adam.
nanini alobi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin okelaki Adam na mabele d'argile mais ngai créé nga na moto. C'est ainsi que ozomona conception oyo batu bazoza koluka kozala na valeur bazala koluka supériorité par rapport na ba futilité parce que ye bakelaki na moto yo bakeli yo na nini na mabele na argile, ça veut dire ye azali supérieur par rapport na yo. Et qui a dit que moto azali supérieur ya argile? Nani alakisi ki ndengo nani ayebisaki ye likambo wana? C'est ainsi que tozali komona conception wana ezali inculqué epai na batu, Satan azali ko inspiré bato conception wana komona mutu soki azotiaka te mafuta mo boye telisie mwa nzoto muke automatiquement komona mutu azali na te lokola ya ye te azomona déjà que no wana azali inférieur par rapport na ye, azali na niveau na ye te, okomona azali ko sous-estimer ye. Ndenge moko tozali komona na katikati na société soki yo ozali na moi responsabilité moko boye muto azali na responsabilité te omoni ke no azali inférieur epai na yo, azali mutu oyo azali na niveau na yo te, il faut o mate ye oluka komona ye muto pamba. C'est ainsi que conception wana tango ekoti na kati ya batu eye ko créer loko babenyango esclavagisme. Esclavagisme tango bato bakomi kozwa baninga na bango lokola ba esclave po bazomi mona ke bango nde bazali na supériorité moko boye, bango nde bazali na honneur moko boye, na valeur koleka baninga. Et à ce moment-là ekotindaka na ba biloko oyo tozali komona yango oyo tomona yango na ba télévision par rapport na bandeko na biso oyo batumbami ba oyo basaleli bango makambo oyo esengeli te kosala ngo na katikati na monde ya lelo, kopiye bango, koyiba, koboma, kobeta, kotumba, ezali eloko moko eza déplorable oyo biso normalement islam ezali ko fustiger ba comportement ya lolenge wana. C'est pas parce que batulelo oyo bakomi par exemple na ndaku na yo ou bien ba ye na ndaku na mboka na bino esengeli ko sous-estimer batu wana, esengeli ko maltraiter batu wana. Tana islam tango ye ekuti esclavagisme ezali eye ko lutter contre l'esclavagisme, eye ko lakisa ke no batu bazali bato nyonso tu bazali ego liboso ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezala mutu oyo aleki muninga na valeur te sauf soki azali ko banga nzambe le plus. Na tango ya prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète boyebi malamu ki asalaki émigration kouta na Makka akei na Médine oyo bakosa biso na ba classe tanto zotanga deuxième CO bazotangisa biso histoire bayebisi biso balobi ke la fuite de Mahomet. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fui la Mecque, atikala jamais ko kima Makka, mais plutôt nzambe apesa ki ye mibeko apesi ye mitindo alobi lokola persécution ezali ko salema na tina ya bayekoli na yo na moni o émigré okende menana na Madina. Nde yango wana prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté eloko ezate ke no la akimaki parce que ye azalaki mutindami ya Allah. Yango wana tango sala eloko wana salemaki ezali na batu bautaki na Makka bazalaki le plus démunis, bazalaki basi ba piller bango na Makka à partir ya ba persécution bazalaki ko persécuter bango na ndenge bazalaki ko maltraiter bango ba pillaki bango même ba richesse na bango na ba bien na bango ba se retrouver na Madina bazana eloko ata mon côté. La première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam abandaki nan ko prêcher l'humanitarisme. Toyeba que nous tous nous sommes des êtres humains. Abengi batu ya Médine, abengi batu o ba ki ko émigrer, afansi bango atei bango alobi, ayebisi bango alobi bino nyonso tu bozali bandeko.
bozali bato esengeli bola ki sa fraternité na katikati na bino et salemaki na tango ya prophète sallallahu alayhi wa sallam ezali na moko parmi bato ya Madina abengi muto ya emigraki abengi alobinga azali na basi yaka kopona mwasi oko sepela na ye nazali na richesse na nga toka bolango en deux parce que tu es devenu mon frère oyo ekomi parmi ba mboka na yo ekomi déjà mboka na yo ami balé. C'est comme ça islam est quoi prendre bato ndenge nini okoyamba mupaya mupaya soka ye na mboka na yo kozala na haine par rapport na yete kozala na jalousie par rapport na yete azwa te mais plutôt esengeli bo collaborer na ye bozala na ye na kimia Corée yepsi la biso na 59e chapitre 5 Coran na verset 9 Allah subhanahu wa ta'ala yepsi la biso pona kokumisa comportement wana oyo bati ya Medine bayebaki comment est-ce que bakoki koyamba bapaya ndenge biso bakongole toyambaka bapaya na mboka na biso toyeba ko respecter bapaya ba expatrié bazovanda awa na mboka na biso tozali kofanda na bango na ndenge ya malamu e bapaya bazali koya ko investir na kati ya mboka na biso baosala misala na bango na kimia nyoso. C'est ce que l'islam nous a enseigné. Ezali parmi ba valeurs au islam et la kisa. Ezali te que non ko inciter bato na haine contre bato ba ye ba paya o ba ye pa inabino. Nzambe alobi na katikati na Coran to lobi na 59e chapitre ya Exode babengi yango na arabe al-Hashr suratul Hashr na verset 9 Allah subhanahu wa ta'ala yebsi na biso والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ba oyo bazalina mboka na bango bazalina bandako na bango babongisa bandako na bango na mboka na bango bazalaka na amour ba manifestaka amour envers ba oyo bazali ko émigrer epai na bango bazali ko loba siko bazali ko loba par rapport na comportement oyo batu ya Médine ces musulmans là ndenge nini bazalaki koyeba ndenge nini akoyamba savoir vivre ko vanda na bapaya yuhibbuna man hajara ilayhim bazalaki ko manifester amour c'est l'amour oyo nzambe ateyango na bantoma nyoso tout même Yesu Masia ayaki ko prêcher parmi les plus grands des commandements aimons-nous les uns les autres tolingana ayaki ko prêcher bolingo na prophète sallallahu alayhi wa sallam ayeko prêcher bolingo alobi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi jamais okoyiko zala mondimi ya solo sambela ka solo jusqu'à ce que okolingela moninga oyo yo zomilingela. C'est ça l'amour au prophète a prêché qui na Médine et sali que batu ya Médine bayeba koyamba bapaya bayeba kozala savoir vivre ndenge nini bakofanda na bapaya et non ko traumatiser bango ko piller bango ko luka ko menacer bango ndenge tomoni yango na Afrique du Sud ezali loko moko déplorable oyo islam ezali ko fustiger yango nzambe alobi yuhibbuna man hajara ilayhim wa yu'thiruna ala anfusihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu batu wana bapaya baye bakomi na Madina bakomi ko travailler na Madina nzambe akomi ko pambola bango tango nzambe apamboli bango nzambe alobi wala yajiduna fi anfusihim harajun mimma qadait pe bazali ko éprouver angoisse à mon côté bazali ko éprouver haine à mon côté bazali ko éprouver jalousie à mon côté par rapport na lipamboli oyo bapaya bazali ko zoa na kati ya mboka na bango wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasa mais plutôt bazali ko lakisa altruisme à l'égard ya bapaya wana oyo bayaki na katikati na mboka na bango bato bautaki na Makka oyo bayeko émigrer na katikati ya Madina ba manifester altruisme pa ina bango nzambe alakisi biso alobi c'est comme ça Corée zali ko lakisa biso comment est-ce que to ko vanda kana mokili ndenge ni to ko yamba ba c'est ça les valeurs de l'islam. C'est pourquoi tolobaka chaque fois ndenge to bandaki na émission la biso tolobi quand on parle d'islam on voit la paix koluka kimia na motonyoso oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso ayebisi na biso alobi
afshu salama bainakum. Alobi soki esolo boni bomuna lola. La yu'minu ahadukum hatta tu'minu. Mutu mon côté akomona lola jusqu'à ce qu'il akozana kondima. La tadkhulu aljanna hatta tu'minu. Jamais bokomona lola jusqu'à ce que bokozana foi. Wala tu'minu hatta tahabu. Boko kipe ko jala jamais na foi jusqu'à ce que boko koma boko arriver na koyeba ko manifester amour entre bino na bino. Bolingani bino na bino. Soki amour wana ezali à ce moment là ekolakisa ke bozali na foi pe eko facilité bino bokota na 4-4 dalola na simanango alakisi ba yekoli na yepe na biso pe lokola ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum bolingina lakisa bino loko soki bosali yango bokolingana bino na bino bayekoli bandimi lakisa biso ya Rasulallah et baye prophète ayeko suki salobi afshu salama bainakum. Ça veut dire esengeli na yo koluka kimia na moto nyonso, koluka kimia na papa na yo na mama na yo, luka kimia na bandeko na yo, luka kimia na ba voisin na yo, luka kimia na ba paya oyo bayeko vanda soit na ndako na yo, soit bayeko vanda na katikati na mboka na bino, parce que biso nyonso tout dénominateur commun na biso ezali Adam. Biso nyonso tozabi kelamu ya Nzambe et Nzambe tango akelaki Adam nde origine na biso nyonso ezali na eloko ata moko te oyo mutu akoki ko se prévaloir par rapport na race na ye ou bien par rapport na mbongo na ye abanda kozwa batu lokola esclave. C'est ainsi que l'islam yaki ko condamner esclavagisme parce que esclavagisme etika kabatona na ba sekel moko ya mabe et yaka kotika kolakisa batu baba nako ko salela mayele na bangote batu baba nako ko poser ba acte moko ya vandalisme ba acte mususu oyo ezali ya lokola batu bazali banyama nde yango wana Islam oyo ezali religion ya Allah subhanahu wa ta'ala elakisi biso comment est-ce que tokoki kozalaka na katikati na mokili toyeba kolingana biso na biso et puis tozalaka na justice entre biso na biso toyebaka koyokela na mawa soki biso na katikati na mokili tomiyokeli mawa te ndenge nini Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali na likolo akoyokela biso mawa soki tozala posa ya mawa ya Nzambe ya miséricorde ya Nzambe esengeli d'abord biso to manifester entre biso na biso. C'est ainsi que Thomas Nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné biso alobi arrahimuna yarhamuhumur rahman. Batu oyo bazali ko manifester miséricorde na bango envers bandeko na bango, envers ba parents na bango, envers ba voisins, batu nyonso tu bikilamu ya Nzambe. Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali le tout miséricordieux, le très miséricordieux a ko manifester miséricorde na ye et pas ina batu wana o bayokela ka batu mawa nde aye kote ya biso alobi irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Il faut bozala komi ko manifester miséricorde na bikelamu ya Nzambe o bazali na mokili po ete bo bénéficier na miséricorde ko uta epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Soki yo ozali ko yeba ko limbisa moto te ou bien ko yokela moto mawate ata osambeli mbula kama ata o lakisi ke yondo ozali moto ozali na kondima ya solo solo na tango wana ko bénéficier na mawa ya Nzambe te Nzambe akoyokela yo mawate biso na ntobanda koyokela na mawa nde na sima nango toko yeba koyokela Allah subhanahu wa ta'ala koyokela biso mawa ezali ba enseignement parmi ba valeur oyo Islam ezali kolakisa biso tozala nango na katikati na mokili soki toyebi kovanda na bizaleli wana nde koyeba ke tokoyeba ndenge nini ya kozala na kimia pe tokoyeba ndenge nini ya kozwa développement parce que développement ekoki kokende jamais ekoki kozala jamais na katikati na société soki kimia ezali te yango wana mayeto zalaki nango comme message ya Islam na mukole ya lelo ezali
ya kosenga na bandeko bayeba kozala na bizaleli ya malamu ya koyeba kofanda na bato ndenge islam ezali kolakisa biso eza te ke no bapaya soki baye epai na bino baye kozwa par oyo nzambe akanaki mpo na yo parce que eloko oyo babengi yango risque, ça veut dire oyo bolamu nzambe grâce alingi apesa bino to oyo nzambe lipamboli elingi ekwela yo eza na mutu moko te akoki koya kobotola yo. C'est ainsi que yeba kaka ke oyo yo pa oyo nzambe akanelaki pozwa eza te mupaya nde akoya kobotola yango, mais plutôt oyo yo okozwa na oyo mupaya soki azwi koyokela ye likunya te parce que likunya ezala komema na kindoki na ezali parmi bizaleli ya mabe oyo islam ezali kotelemela yango yango wana bandeko oyo message tozalaki nango mpona mokolo ya lelo yango wana tosengi na Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali kolo na molongo akoka kosalisa biso pe asalisa bandeko na biso baza ba victime ya ba violence oyo esalemi na Afrique du Sud. Nzambe akoka kopambola bango pa épargner bango na ba menace wana oyo bazali nango mikolo oyo. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum kimya nzambe ezala na mabota na bino banso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد. Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas.